Bonjour bandeko na ngai, j'espère que boza malamu ezanga mamluba. Mwa mikolo boyebi ke mamluba na bino akendaka mosala naza politician te, même si je l'étais. Soki namekaki kokende ozala politician ti balingaki balesa ngai balesaka bato kuna oyo poison bolinga olesa bato kuna mingi ezalaka nini karo kasi mpo na ngai nakende na vérité direct et puis na ngai nazala vraiment na mentalité ya koservir le peuple nde balingaki balesa ngai bolobaka pate d'arachide nde balesi ngai pate d'arachide. Heureusement le bon Dieu asala ngai nazalaka na motema dugudugu te. Non sir, o moki apesi ngai wana nde ya ngai boye te bandeko na ngai, mais c'est comme ça. Mokili tour à tour lelo ya yo lobi ya moninga, n'est-ce pas? Voilà. Kolo gâteau ayebi pona nini ye moko akataki ba mesure ya gâteau na ndenge akataki, il a servi à chacun sa portion, n'est-ce pas? Et à ton temps. Boite, voilà. Alors comme ça je me dis que Atakutu, certainement il y a des gens aussi honnêtes qui aimeront servir DRC na capacité quelconque, mais bino pe bandeko na ngai toloba na vérité. Bandeko na ngai ndeko na bino soki na yebisi bino vérité te. Mopaya akokenda azofinga bino kana libanda, mais boyebi na yebisa bino vérité. Boyebi que vous, le peuple congolais, vous n'impressionnez personne. Talaka premier peuple en dessous du soleil qui manque à impressionner même le Satan lui-même. Oui. Boyebi pona nini po boza na kindoki volontaire. Voilà. Bino boza dans tola baboya par ya mundele ezalaki, par ya mundele tanga kiozo esclave, tanga kolonizaka yaza na par na ye. Mais êtes-vous le seul peuple en dessous du soleil qui a été négativement affecté par l'esclavagisme et colonisation? Non. Mais ngai na lobi tozwaka l'histoire récente ya colonisation oui. Presque tous les pays africains étaient sous colonisation à l'exception de l'Éthiopie. Po baba na mayele bango basambelaka Bible ya solo. Kasi religion jouait un rôle pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Mundele ba missionnaire o ba mimlaka bino Bible balingaki basala ba jona na Ethiopia ba Ethiopians balobi wow, hold on my friends balobi d'ailleurs on vous a pris bino ndebozo kiti asseyez-vous mendele ba fandi Ethiopians akoti na ndako abimisio aye Biblia alobi wuta bokoko na biso Bible na biso est plus ancienne que la vôtre. Alubina Mundele, avant que nous commencions notre causerie, voulez-vous un gobelet du thé ou une tasse du café ou bien du thé? Mundela talabi tiens. Na kendaki na makanisi na kosa ba africain. Mais na kutani na ba africain moko misunga. Mundela tali apona café, toi mon apona tea. Tolandi avandeko na ngai. Mundela tali soka poni café. Ba Éthiopiens bana café makasi balamuka deja kala soki mundele poni ti chai eko relaxe ye mundele ba Ethiopians bango baza sous stimulant ya caféine mundele monika kazana chouata lebi servez-moi de l'eau ba pesi le mundele mai mundele ameli asilisi mundele banjo beta munoko mundele banjo beta munoko azangi ndenge akotinda ba missionnaire na Addis Ababa bakende ko convertir bango. En tout cas, côté wana ya histoire ngai na respectaka bandeko na biso ya Ethiopia. Kaka ndenge le nom na ki grec lobi Ethiopia la terre des noirs. C'est le seul peuple. Surtout quand on parle de la religion, c'est le peuple noir. Oh basali la terre des noirs, fierté ezalaka Ethiopians. Mundela zongi na Europe akei équation mentale. Mais pour que ndokote abatu ba bobar, tu dois bien réfléchir. Si ko baby Mundela za mutaba ya ba hypothèse, ba raisonnement, sala ki ba calcul ne déjà le rôle Mundela baby c'est qui voyage na énergie. Akutani na kal. Ba Ethiopians balobi toko trade Bible na biso po na Bible obino boyeli biso te. Yoka peuple ya mayele.
boyebi richesse nini bazalaka yango kuna na Ethiopia. Peut-être café na tourisme te Ethiopian Airline nde ya bango richesse. Mais bobosani ntango toza bana mike bango bazaka bato ya UNICEF ti. Mais boki raisonnement baninga bazalaka bato ya nzala bato ya UNICEF. Na rappele bino likambo nini à l'époque du Zaïre ya Mobutu boyebi ke Zaïre bande kotinda baloso kolia na Ethiopia. Oui tala peuple wana ya nzala. Mais peuple aboya mundela convertir ye peuple éthiopiens. Parce que colonisation na conversion etambolaka pe de père. Bongo somona ba ko coloniser muto aza spirituellement illuminé et salama na planète nini. Bandako na ngai na lobi. Est-ce qu'on colonise une personne illuminée et pas à l'extrême otozomona nango na bino? Tolandi, hein? Voilà. Donc, quand même, on doit être fier. Bazaka bandeko na biso Ethiopia se trouve en Afrique. Basa la fierté. Yoka baninga na histoire moko ya elengi na matoi. Totala kana biso. Hey! Oka. Nebite oka. Bandeko nanga nebite kana bino. Eza kanini. Me boza penza ka grave. Ceux qui battent ba français ba komela biso ba accent aigu, ceux qui paient accent grave na ba accent bino boza côté accent grave. Bino penza boza côté accent grave. Na beaucoup de ceux qui boza ta accent bino boza dépression grave dépression. Pour ma solo na bino zaka intéressante ten. Histoire na bino peka kama kamnango peka kotenga makaka. Oboyebi ke mundela fournir effort mingi te pour convertir bino. Bino tant le baraki mundela zoki 3 siècles pour kota en Afrique bokanisa ke zalaka bino. Wana sa ba africain misuso ya misu nga o baza mayele na mutu. Bango nde ba resistaka. Bino tena bien. Tala kamboka lokola ka Rwanda. Azoko melisa bino pe ma 50 ans te ko kite 30 ans mobimba kute ko kite. Bongo vous êtes sûr que bino boko ko résister 3 siècles. Kaka mwa 30 ans mukie kaka Rwanda zo sakana na bino. Boltondi si mato ya Jésus na ba prière ba lamentation. E bongo bokandisi penza ke bino ndenge bozana boko résister 3 4 siècles bino. Mais ceux qui boko ka ko sala ngo hier, bo sala ngo pe leloti. Bozo ko résister te bo défendre terre na bino pona nini. Parce que même hier vous n'aviez rien défendu. D'ailleurs, ceux qui même on a attrapé l'homme noir en esclavagisme, on dirait Batouba Sala faux cop pas homme noir et Zalakabino ba congolais. Oui. Mais vous avez mauvaise nouvelle pour la terre congolaise et vous êtes la mauvaise nouvelle pour le continent d'Afrique. Autre nous autres non vérité. Nous sommes en famille, je vous dis la vérité. Oui. Bino, bo résistaka loko ata mon côté. Mais botala bizali nalobi abandako na ngai boyebi soki ADN ya moto bakoko no bazalaka resistant bazalaki resilient bazalaki bata makasi eza mwa pasi yo bima ozala zololo ozala bolole yuma moko boye ata papa no azaka yuma soki mama azaka nzunzu okozwa ta caractéristique ya mama soki mama azalaka pelo kwa basi ya baluba wana ya soumission zangatina papa za misunga lokola mte Équateur okobima ta on va voir quand même qui Équateur en toi. Mais bino ndenge nini boza ta na 25% kinzunzu te na katina bino. Donc ba centro yo babundaka pour défendre l'Afrique bazaka bakoko na bino te. Mais comment na bien bandi bu bakoko na bango baka batabitumba. Ata total bango kota Bible bolobaka bango nde ba descendant ya Ishmael, n'est-ce pas? Oh, il aura l'épée contre tout le monde, c'est pas contre tout le monde. Nde bolobaka na bisoti. Mais tile loto zomona baraba bundaka baka na makila ko bunda. Ancien Testament Israël bazeka batabitumba na bitumba. Tozo mona pe bango tilelo babundaka kaka. Siko bino ba Congolais bakoko na bino bautaka wapi? Bolo bateko bakoko babundaka koko na koko bako ya ba africain babundaka ya bakoko na bino te. Et puis ndenge nga na raisonner na makanisi na ngai. Ba Congolais parce que là je m'adresse aux Congolais, je m'adresse pas aux Zaïrois. Ndenge na moni na makanisi na ba Congolais, peuple astoni. Nga na moni bouta Venus. Oui, bouta Venus. Voilà. Bozata d'origine terrestre te. Parce que bato planète Terre, baza bato bitumba.
Tolanda, voilà. Moses azalaka sur la planète Terre. Ba hébreu, batutu wana bobelelaka na ba Bible na bino, bazaka bata planète Terre. Bomoni bango, baninga baza champion bitumba. Tolandi, hein? Mais masolo bobelelaka nzamba Israël, nzamba ezalaka après déluge, n'est-ce pas? Il a recommencé encore la race humaine. Bomoni bata terre, baza bata bitumba. Bota l'histoire, il y a tous les peuples sur la terre. Le peuple s'est libéré na bitumba. Le peuple s'est imposé. Le peuple comprenons moins le minimum. Que l'indépendance, la liberté a un prix. Le prix de la liberté, c'est le sang. Bino bokanga makaka makila Yesu, makila Yesu, makila Yesu. Yango ye Yesu ango tango aki ko racheter ceux qui peut makila ba Israélite tango na makila na ye. Masumu na bango bakana makila na ye. Suko ba chinois elaka bango ta. Mais ndenge nini bango bazo se développer. Yango makila ngo Yesu ango. Ayaka ko ceux qui peut ko racheter le péché ba japonais te hein. Baninga ba américain ba beta bango Hiroshima. Ceux qui toquent na Tokyo lolo bien développé. Mais baninga ba lia Hiroshima. Yoka baninga ba kota na histoire ya Hiroshima. Mais ba rebounce. Bino nan kutu basali bino ata Hiroshima ta. Metala. Peuple la lamentation de Jérémie. Na président na bino. Moins l'écart mental. Yango na tunie. Kuna na Congo na bino. Mutu normal azala kube azala kate. Bon, je vais arriver. Mais nous allons comprendre de mon côté. Vous découragez. Excuse-moi, vous découragez. Comment un peuple peut même manquer à impressionner le Satan? Mais ça c'est grave, bande konangai. Mais ce n'est pas un compliment. Oh, bon, je comprends. Na raisonnement, na bino, na qualité raisonnement na bino. Bon, moi, na pesi bino compliment. Mais ceux qui Satan calcule la cayote, donc yo, en erreur, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Pour hier, normalement, il fallait calculer bateau bazaka na étoile. Bateau bazo représenter menace à son existence à calculer la kabango. Ce comme on est Satan zo calculer yote. Mais tu dois revoir ton dossier kanouezaka grave. Comment un ange rejeté par Dieu qui survit en séduisant le monde entier, qui a fait comme carrière, que dominer les nations, que séduire Batou, que induire Batou en erreur, mais na kaya peuple congolais, le Satan paye à kabino attention. Il ne vous tire pas attention. Parce que vous êtes en erreur, parce que vous êtes déjà à côté naïe. Et puis, quand on a côté entre vous, là, Satan, car quand vous avez besoin de côté, petits démons, les esprits de principalité, vous avez tonda dans l'église, dans vos quartiers, vous avez quel genre de démons de principalité là taillé, mais vous avez que démons qui causent l'interférence avec la planète Mercure, il y a l'intelligence exatée, ce qui peut même démons qui causent la lune, mais balobi moi na mobile nga bota makande super le 14 juin, mais qui makambo baluno yo balinga koloka mingi na octobre kuna vers la fin on ne comprend rien donc beaucoup mobimba confusion président confusion peuple ne confusion tina ba pasteur na aucun pasteur congolais est intelligent banda konangai kana bino za kag e makambo dimension yote boyebi pourquoi Congo e kangola mate mais démon ya loka bino bakanisa zalaka na planète Terre. Aza même hors de notre univers. Gabriel a la recherche de moi, Lokabino. Gabriel a sa patrouiller toutes les planètes. Tina ba planète lointaine. Skobota net Neptune bino bolingaka. Asa la plus de 2 siècles pour circuler le soleil. Siko Gabriel a sa lekia kana ba galaxie mosos. Les temps zonga na réponse à bison de moi Lokabino azalaka wapi. Est-ce que ça makambo le lolobi? Yango na bi boza ba sorcier volontaire parce que ceux qui boza la kata peuple à mayele bokoka osala ta calcul bonga bo réfléchir comme ça loko la le cieux ont acquis le Satan pour na ba misère na bino oui le premier peuple où Satan était déclaré innocent à ses misères c'est le peuple congolais. Le Satan pas à reconnaître souffrance na binoté parce que c'est aussi lié na buzoba na bino moko siko para Satan te soki yo mutoza zoba siko para Satan zanine yara ndaka batuzoba te botangela ngana verset in biblique Satan sa uta na ba qualité ne libanda ya bambia ngo moto comme quelle qualité. Mais quand on est chrétien plus pire 10 minutes congolais Satan sali singaboye Satan sali
le Satan, la vérité, le Satan n'est pas impressionné par vous. Non, 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 non. Bon, mon abana Satan. N'a pas sabi notre témoignage, mais je vais encore répéter, peut-être Boyoka Kinga bienté. Il fut un temps là, le bon Dieu, a le bon, parce qu'il a créé l'univers, toi qui as créé, toi qui la terre n'est pas la seule place qu'il a créée, mais il y a d'autres étoiles. Bon, le bon Dieu m'a fandaki, na humeur, il y a relaxation, a contempler la terre, atala quand même. Atali ba chinois, ba mikuse, apesaka bango mission malonga te, mais bazotonga. Benjing sali ba pont, ezoko katisa mai, très impressionnante. Et Dieu, aningisi mutu, il était pleased. Atali ba japonais, atali mindele, atali tina ba rwandais. Zambazaki, très impressionné. Abi, mais il n'y a pas longtemps, quand les Belges étaient là dans le secteur Rwanda-Rundi, ils ont refusé de construire même une école dans Rwanda. Toutes les écoles venaient du Congo, Zaïre, comme on appelle. Alors Dieu s'attendait que alors le Zaïre doit être vraiment bien développé. Vous savez, quand j'étais en train de créer la terre, il y a une place que j'ai investi mon temps, que j'ai créé de tout mon cœur. Batounie, c'est où l'endroit? Angel Moussous Batangi Kigali. Non, 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 Zambabi au grand jamais. Washington, États-Unis. Non, 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 non. Paris, non. Où? À la surprise de tous les archangels, le bon Dieu a lobby Congo Zaïre. Babi, tiens, Babi, c'est vrai. À lobby, alors, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Avec toute la richesse que j'ai placée dans le Congo là, je suis sûre et certain que le peuple là s'est vraiment développé. Parce que j'ai vraiment béni cet endroit là. Bon, Zamba tali tali bamboka tali Kampala. Maintenant Zambé, asa beteli binotoloti. Bon, aipsi ba Angelou. Montrez-moi bofungo la rido natala makamba Congo. Hey! Hey! Jakabi, Chibi. Kakaba fungo la rido bo. Yay! Bo soto na Kinshasa. Zamba bandiko kabatu babandiko lela. Ba misusu ba matina ba mangengenge. Nzambe mukolo nini okosala. Pasi ya Congo kosila mukolo nini. Yezu totiki. Oh! Oibike elekele nzamba. Ça c'est quoi que je suis en train de voir et entendre? Ah! Un des anges a dit parole, Seigneur Dieu, nous étions tous étonnés quand vous avez glorifié le Congo. Ça, c'est le peuple. Tous les jours, quand nous patrouillons la terre, nous sommes même fatigués de leurs lamentations. Ça m'a dit quoi? Bazole la bazolo banine. Moko lobi, ils sont en train d'attribuer que le Satan le fait souffrir. Zambabi, tiens, le Satan a osé avec le Congo, la terre que moi-même, le bon Dieu, j'ai placé comme tabouret en dessous de mes pieds. Quand je vais relaxer, je mets mes pieds sur Congo. Et le Satan, petit nazo kate, Zambalobi, boyelanga yi mwana wana awa. Poyen tasalaka Satan. Satan tang ba pesier convocation à Tangi. Parce que Satan pas intelligent, hein? Mais talaka il a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui a tout créé. Donc Satan ne peut qu'être intelligent. À Tangi. Et au moins, ça, il a d'abord lu la convocation. À Monique, l'accusation majeure est ça, ma misère, il y a Congo. Ah, Satan, Fandia, le bi, mais ça, c'est quoi, c'est comme affaire? Abenga Satan, amabe, toboïté. Abi, mais peuple, wananga kuna calcula, kuna peuple bazalaka, ye patuni, ba assistant, na atuni, ba Izizol, atuni, ba George Washington, atuni roi James oye imprimé la kabino Bible liboso wana King James wana Angleterre but ba depth na it atuni bango abi na Congo kuna je sais que tango nzambe papa nanga salaka mokili oyo Congo ezalaka place moko nzamba mi tout son cœur tango asali yango. Alors les endroits moko quand Dieu veut relaxer asalaki Congo po ezala sika il met ses pieds pour na pema. Même nga Satan na biba limite na ngai na koko ningisa Congo te. Peuple wana bazolo ba makambuni na yebaka bango te. King James azong seli Satan. Alobi maître, ne crains rien. Tozoa de toi le don de séduire et de manipuler, n'est-ce pas? Satan lobi oui, oui, oui.
c'est une forte arme que j'utilise. Balobi, voilà. Même nous sommes étonnés. Même moi, le King James, je suis étonné. Quand j'ai donné mon accord qu'on puisse publier la Bible, je ne savais pas que le peuple là, congolais allait se détruire avec cette même Bible-là. Je ne comprends rien. Satan le dit, c'est vrai. Atuni suko King James yo na munyo lingo simsanga itushe pa ya papa nanga yango yo Bible yango to yo kana ki corrompre yango otindela batu siko ndenge nini kunande sikaba King James alobi na Satan, mais mon maître, regardez l'Angleterre, regardez la France, les États-Unis, tous ces peuples-là influencés par moi, et ils ont hérité cette Bible-là que j'avais publiée. Satan le dit, oui, effectivement, toutes ces nations-là, à développer. Alors, bon, Satan a tiqué. Comme c'est comme ça quand même à une convocation, je dois me rendre devant Dieu, aller répondre. Satan le dit, comme c'est comme ça quand même vous avez présenté une très bonne défense pour moi, alors je veux continuer à permettre qu'Angleterre continue à voler et faire ce qu'elle veut faire parce que le roi d'Angleterre est vraiment un bon étudiant en moi. Satan t'a dit, mais je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça, je dois avoir des témoins. Babi, oui, il faut avoir les témoins. Alors Satan a mis Bill Clinton. Parce qu'il fallait qu'il y ait un disciple. Oh, il y a même idéologie pour défendre. A mis Bill Clinton, a mis Bill Gates, a mis Paul Kagame, a mis Laurent, a mis Nani, c'est Laurent même qui était, a mis Macron, a mis Reine Elisabeth avant Koufa, même qui payait. Bon, commis dans les cieux là-bas, devant l'autel de l'Éternel, na audience. Zambal bazu parole, petit, mon fils, bien que sa fils moko rebelle. Yo, na tindaka na mokili po na bizali noa mabe, tu étais très arrogant. Mais qui t'a donné la permission de toucher la terre congolaise? Zambala kisi Satan. Tu entends, le peuple là ne fait que pleurer. Que yondo za la misère, à la base ya misère naye. C'est quoi ton affaire? Pour na Congo, Satan, moi Dieu, je suis prêt na sila na yo. Bien que je t'ai créé, Satan tango ki kenzamba nga sila na nekaka pour na endroit Congo. Satan dit parole. Abi Seigneur Dieu, mon Père, mon Créateur. Je suis bien au courant que vous avez beaucoup aimé cette terre-là congolaise. Je suis au courant que vous l'avez bénie, que c'est elle-même le Garden of Eden sur la terre des hommes. Et je sais combien le Congo est votre cœur. Je ne peux jamais l'embrouiller, ce pays-là, le Congo. Satan, et ce peuple-là en train de se lamenter. Satan dit, Seigneur Dieu, je reconnais que je n'ai pas été un bon fils devant vous. Mais je vous ai amené mes témoins ici. Que moi, le Satan, j'influence jour et nuit. Satan a béni Bill Clinton. Ah, Seigneur, Bill Clinton, je lui ai donné le don de puter, de mensonges et de fabriquer les guerres pour déstabiliser les nations. Mais les États-Unis, pendant que lui il était président, les États-Unis étaient toujours forts, l'économie était très forte. Satan baluki paya Paul Kagame. Alors, regardez mon servant Paul Kagame. Je lui ai donné le goût de sang humain. Et je lui ai donné le don de voler. Et le cœur dur de tuer sans pitié. Mais regardez quel progrès le Rwanda a fait. Voilà, Banj Bazaki na Ngambi Nzambe bazo prendre note. Satan Tali a présenté ce témoin Moussounani. Ajutina Kalata Kokufa Nani Museveni. Regardez, il a trahi son mentor Mobutu. C'est Mobutu même qui lui avait mis en place, qui lui a aidé, qui lui avait recruté vers Idi Amin. Il a trahi Idi Amin et puis il a trahi encore Mobutu. Tout ça là sont des dons que j'ai mis au-dedans de Museveni. Il a même trahi Muammar Kadhafi. Mais regardez Kampala, c'est toujours stable. Satan lobby, Seigneur Dieu, tout
tous les pays qui réellement ont mes caractéristiques en eux, ce peuple-là est stable, le peuple-là fleurit. Où est ma faute, ma part dans ce qui se passe dans DRC? Satan Zulu Lobalobi, regardez leur président Tshisekedi. Je lui ai vomi le premier jour que Kagame et Kabila m'ont présenté. Tshisekedi, moi le Satan, je dis absolument pas. Comme Kabila dit, mon maître, pourquoi tu refuses Félix? Il sera manipulable, il ne va pas nous poser de problèmes. Il va faire tout ce que nous demandons de lui faire. Pourquoi vous ne voulez pas de Félix, Tshisekedi? Son père était aussi un bon menteur. Satan Lobby, quand je pense à son père Étienne, je regrette le jour même que je fais contact avec le nom de Tshisekedi. Satan qui dit, moi-même le Satan, je suis très intelligent. Que me sert d'avoir un président bourricot? Mais il va gâcher tout pour moi. La tête de Félix ne m'impressionne pas. Satan dit à Dieu, Seigneur Dieu, la tête de Félix ne m'impressionne pas. Parce que moi aussi, Seigneur, vous connaissez déjà mes pensées. Je vais dominer la terre. Je vais dominer l'univers. Mais je ne peux qu'utiliser les hommes et femmes intelligentes pour y arriver. Mais n'est-ce pas que vous avez même dit ça dans la bonne parole? Que l'homme deviendra le plus en plus intelligent et le plus en plus corrompu. Maintenant, Félix est corrompu, mais il n'est pas intelligent. Il me sert à quoi? Nzamba lobi, bon, accordez-nous quelques minutes. Nzamba tali, défense à Satan. Azu en considération, lamentation du peuple congolais. Maintenant, Nzamba fungo l'audience à Tony ba Angelo. Que pensez-vous na tous les deux côtés arguments? Bango tout ba voter le Satan non coupable. Zambe le kolaza Jehovah Sikanu, un Dieu juste. Atalabi oui, Satan tana kimabe na ye. Mais na souffrance à peuple congolais, aza coupable te. Zamba beti gavel alobi, Satan était trouvé non coupable. Satan longue de la présence de Dieu. Azongi suna mokila continue musala na ye. Maintenant ba angelo batali babi ah. Maintenant si ce n'est pas le Satan qui a ensorcelé ce peuple-là congolais, ça peut être qui? Zamba talabi mais dans le Garden of Eden, le seul animal rusé qui est le caractéristique de Satan, c'était le serpent, qui est le Satan. Mais je n'ai pas créé un autre animal ou bien notre esprit plus fort que le Satan. Ça, c'est quoi c'est? Alors, a mandaté Archangel Gabriel, mon angel, serviteur fidèle, va patrouiller. Y a-t-il un esprit qui m'a échappé? Gabriel a dit, oui, Seigneur, mon Dieu, Hosanna à toi. Toi qui es là, éternel sur ton trône. Gabriel Nzamba Pambouli, va me chercher. Gabriel a patrouillé la terre. Amoni, Ndokyo a lokaba Congolais amoni été. Gabriel a créé ce qu'on espace. Atali. Ndokyo a lokabino ba Congolais, Gabriel a amoni kakate. Si vous savez pourquoi réponse est là, parce que Gabriel ce que fait la tika univers na biso. Donde tozaboy akei na ba galaxie mususu azokoluka kaka Ndokyo alokabino. Voilà. Ndebo moni ezoumela. Ah, parce que ça la recherche pensa. Boya sa ke na ba galaxie mususu oui. Azoluka, yepa azoluka pensa, bopesi pensa musala, bopesi musala. Kasi Gabriel quand même alobaki Seigneur, planète yo vine so yo tumbaka. Peuple bakoza la ba wutaka kunate. Nzamba lobi, mais quand moi j'ai créé l'homme, l'être humain, j'ai placé ma conscience dans l'homme. Je n'ai créé personne sur la planète Vénus. J'ai brûlé cette planète-là par ces péchés, ces abominations. Qu'est-ce que ça a à voir avec les êtres sur la terre, le Earthlink? Peuple Balobi, Seigneur, êtes-vous sûr, Sa Majesté, que le peuple congolais, c'est réellement le peuple que vous aviez créé? Ah! Donc, vous savez, il y a une investigation officielle qui a été débutée dans les cieux, Kakapona Kaya Congo. On cherche à savoir
l'origine de l'ancêtre de ce peuple congolais ici, là. Et quand on va déterminer ces ancêtres, on va voir, est-ce qu'azali race humaine nzamba salaka, a plasaka conscience nena kati, ou bien, bato yo, bakima kamoto pelaka na vines, bayeko se retrouver sur la terre. Waneza volé mon investigation. Deuxième volet, bien sûr, au moins on est d'accord que boza kolokama. Ata bo utaka na vines, hein. Ata koko na bina échappa ka moto kuna na vines ko, ça ne change pas que boza kolokama. Hein? Alors, siko Gabriel azoko luka na ba galaxie mususu kotala nanya lokabino. Donc, tol nga teba bo utana nu wapi et puis nanya lokabino. Yango bo mwenye zo umela. Tolanda, mengai siko na mele ngai mamuluba. Na mweni bouta na Venus. Bouta na Venus, oui, oui. Seule planète oyo tumbama dans l'univers. Oyo que dans l'histoire, on dirait il y avait une villa. Mais modèle est tumbama. En tout cas, et tumbama ozomona kenzamba zakana kanda tango tumbaka Venus. Et peuple, seul peuple sur la terre des hommes qui n'aime que azoko énervé. Même la lune n'aime pas ce peuple-là, c'est le peuple congolais. Nde nazomona fo sala bino bozala mabemo ko bosala kana vine so nzamba tumba ka bino ko tumba abosa na ka kutubino modèle boye ko sele muka boye ko se retrouver sur la terre des hommes nde loko tolingi to comprendra. Et puis na mitema na bino ya mabe uliebo kendo kitela tana Rwanda na Malawi na Tchad to boza penko awa. Bogako quitte la kaka na terre congolaise, la terre bénie par Dieu. Bino peuple kana yo bozi boyo quitte la yango. Yango bana na Satan bazo salaka biso guerre tout moment. Hein? Bazana kanda na bino, votre existence les énerve. Mais soit boko sale la richesse nzamba pesi bino, ou bien bo sale la yango te, c'est entre les deux. Mayele te. Botonga mboka na bino bolingite. Botia ba leader ya malonga na mutu mboka bolingite. Bolingi nini? Tolobi na dolango bino boyoka kati lingala na François wati. Mais malgré cela, oyo pino glende zaka na mbunzu ya batoyo. Hey. Est-ce que babi ke bino bosali science asika? Mais botu na ba neurologist nyoso batia bino na ba scanner bokomona. Ya bino ko tata moi 10% zo sale bongo ya chilombo. 2% pamba ndeza actif. Pino glende na ye 2% kaka ndezo sala. Parti à 2% neza parti a benga ka mama na ye aloba mamu wetu au. Je te fais un transfert de $1 million aujourd'hui. Donc wana nde parti à 2% ya pino glende na sala yango wana. Les restes cerveau chilomboza noir, n'y a rien là-dedans. Loko ya binoti. Bongo bino boza na makama malonga bomonaka. Boye bikaka bandoki. Boyete na ba église na ba pasteur. Comment peuple mobimba en tout cas mboka. Na lobia to boyete boa ba pa ya bouta Venus. Po bino bouta Venus, bino nzamba salaka binote. Et puis bolo baka soute ko c'est le bon Dieu qui vous a créé. Non. Asalaka homme zero a créé ba peuple msusu binote. Buzobo bino bozana ngwe uti pa ya nani kasi. Te soki nzamba salaka bino. Siko buzobo na bino uti pa ya nani. Kozanga mayele na bino utake pa ya nani. Puisque lui, il a placé sa conscience dans l'homme. C'est que bino boza un peuple inconscient. Il faut dire la vérité. Bouta na Venus, kuna tango zamba tumbi Venus, bozanga ke sika ko kima yango bo sele muka boy sur la terre. Yango même Zambe n'était pas au courant que bino bo existaka. Yazo kansaka ke lokola pambola ka Congo kozala exemple parmi les nations. Batala boye, bakuti bino na ba mangengenge, na ba veille de prière en train de pleurer, bozoko baluka na ba butu. Jésus sala. Mais même Zambé est étonné par vous. Yesu akitaka na Israël na tina. Ce qui nzamba lingaka ke Yesu résoudre pasi ya ba Congolais. Mangaka tinde kuna na Congoti. Pour atindaka Yesu là où il y avait le problème. Yesu alobi il est venu pour les brebis égarées. Brebis égarées bazalaki wapi? Na tere sika yake tela kiti. Nde sika ba brebis égarées bazalaki kiti. Donc bino bozaki na calcul ya Yesu pété. Bino boza ba brebis égarées te bino bozali ba brebis étrangers. Bisika ba uti muto a comprendre bino te ngoma kamuna bino tout. Na bien bota le sika Yesu kitela ka bo monde peuple na batele makaba bundaka.
bino bomoni basakanaka na Égypte pamba. Voilà, parce qu'il est passé par là. Botala Israël, bomoni nde bazana milimo ko bunda pamba. Botala ba Palestinien, po Yesu ye moko azaka Palestinien, bomoni ndenge baninga bazo bunda. Voilà. Yesu elaka bino te. Yango boza ni na caractéristique na ye. Sikolokola Yesu ayelaka bino te. Nzambe pa yebaka te ke bino bokoko existe. Bo sele mukaye. Bo abana mabe, falaka bo tikala kuna na Venus na bino. To lokola bolingaki bo kima planète na bino, falaki bo kendata na Mercury. Yango bino boyelaka nanu la terre po na nini oh. Peuple oyo. Boyeki kulukana nini na terre ya bato. Et puis il y a plus de 180 ceux qui peuvent cet pays dans le monde. Pour une boyeki ponaka Congo, une terre si bénite. Kapoto kaka soni en permanence. Un peuple inaperçu. Peuple moko ba pambolie na mai, mais peuple azalaka na mai na robinet na été. Peuple ba pambolie na courant. Tala mai na ba moi, mais peuple alalaka azaka na mari de nuit, ba mwinda ceux qui paye ba mari de nuit. Kasi po niveau na bino ngwanati. Kalo kwa niveau ba ya ba témoignage bo pesa ka chaque dimanche. Masola ba mami watana ba papi wata. Ndenge ni boza na courant mari de nuit te. Il faut na bia bino bo mona ka baninga ba pesa ka ba témoignage lokola bino. Yango baza normal. Bino fo boza kana ba courant peka ka ba mari de nuit. Po bolingi ba pasteur ba pesa ka bino ba milimo etungisa ka bino. Yango makamna bino tu ezaka makamka ya milimo mabekaka. Tolanda. Donc bisika bo hutaka to yebite. Boye kozwa mboka wana tozo comprendre bino te. Soki ata. Soki bozalaka ata lokola femme wana samaritaine. Jézabel n'est pas digne de donner les repas des princes aux chiens. Alobi, même les chiens profitent des crumbs qui tombent de la table. Soki ata bino, bien que bo huta na bino na Venus, soki bozalaka ata na mwa maele kolanda te exemple malamu ya baninga. Bo sécuriser mboka botelema bo bundela ta terre wana. Boyebi ke nzamba ngaka pesa bino ta terre wana penza kabeli bino yango po quand même bolakise ke bozo ko apprécier richesse wana. Metala bino. Yango bomoni nzamba zo permettre terre wana échapper bino na maboko po boza maele te. Mais po na ngai kuto na moni bwana deux places boko kende. Soit bozongi na fleuve Zaïre bisika mama na bino mami watana tati watabazalaka. Soit bozongi kuna na Venus planète bino batumba. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'oxygène là-bas, mais à Bofandi na terre ya batu na Congo là où il y a l'oxygène makambuto eza bio. Bosal nangonin. Et servi bino na lokonin. Est-ce que bo bénéficier na richesse yango Congo? Alors bo kende na bozonga bisika botaki na Venus na bino kuna ceux qui bo kuna longo bani na bino puisque là-bas il n'y a pas de vie. Dimension bino bo fonctionner kana mitu na bino ezaka peka dimension batu bazalaka na vité. Tozolanda donc bozonga bisika bo utolia kwa kotia ba mbruima sur la terre des hommes. Parce que ça, c'est un scandale humanitaire. Comment un grand pays comme le Congo Zaïre béni, peuple moko bafandjana, pasteur alobi, oh Yesu tala, Yesu a calculé kabino te o tangwa yaka akitela ka na Israël ya où il y avait le problème. Bongo ba chinois nzambe nda salaka bango te. Mais baninga ba comprenaka que Yesu kitaka kuna là où il y avait des problèmes, desika ya kitela ka, ça n'a pas empêché les Chinois de se développer. Ba Américain batongi États-Unis mais Yesu kitela ki awata. Ba Français batongi France mais Yesu kitela ka kunata. Mais talabino tazazela Yeza sala. Tazazela Yesu. Bino bozela kananu Yesu na compte nini nanu bino. Bande ko nanga ito sola nan pe vérité. Bino bozela kananu Yesu na compte nini. Parce que bato ba memela kabino Bible. Eza race ya bato na bamboka na bango Yesu anyatata makolo kunate. Mais peuple wana bazala ki inspiré na masola Bible batongi bamboka na bango. Siko bino bozela kananu Yesu neti pona nini na konti nini neti bino bozela kananu Yesu nini. Po apesa bino mayele. Oh. Ah. Mais na bia bisika ya kitela ki kuna na Israël botanga ke sika pesa ka mayele. Ya zakande ko délivrer ba tout ce qui mituna bango za ko beba na bali bomati. Chilo mbona mina kenda ke église bomoni Yesu a délivrer. Po Yesu ayela ka ne ba Congolais ta ayela ka batu mwindo ta ayela ka ni batu Malawi ni ba Congolais ayela ka nanu bino te bozaki na programme na yete tolo bana bino la langue nini Kadhafi azela ka Yesu te pona nini mais ba muslim bazo reconnaître Isa babeta kama sola Isa na ba Miriam kuna na kati ya Coran ya azela ka Yesu te pona nini Kagame ayebite ke Yesu ayaka ya azela ka Yesu te pona nini Museveni azela ka Yesu te pona nini
Ibrahim Traoré azozela Yesu te pona nini bango bazozela Yesu te pona nini po batonga bamboka na bango bazozela Yesu te namona ki nya pas longtemps peuple Mali batelemi kutu balingi ambassade ya Ukraine kanga na mboka na bango baotia Mali nani Ukraine panzi likolo bango bazozela Yesu te pona nini bino siko bozelaka nanu Yesu na compte nanu nini po boza ni bandeko ne biologique et puis nzamba tindaka Yesu là où il y avait le problème agende ko sauver Congo n'a aucun problème. Congo est un pays que Dieu a créé na perfection. Bisika bino nde bouta. Eye banindete. Ndokyo ya siesta na mituna bino. Bino moko boyebiye. Oui, bosala kango nanko. Boyebi ke bozala ka bachor. Boyebi ke bopumbwaka. Boyebi ke boza basoko diongo ndenge boza wana. Ebi boza na mitema ya mabe. Yango bolinga kanzambe ta. Monsieur bolinga nzambe si bolinga ki bobundela bénédiction apesa kabino boite bongo ba israélite bando bundela Israël poani ponza mapesa bongo en possession ti soki bino bolinga ka nzambe tanga apesa bino Congo en possession si bolinga bosala ka tout bo protéger ka Congo wana boite bolinga ka nzambe ta alobela kabino lokotin il faut te dire la vérité botika ba hypocrisie na bino bosala ka loko zo ma Congo za hypocrisie boza ba chor bolinga ka nzambe te bolinga ka nzambe te bozaka na bolingo ni ya Yesu mwana na ye bobata masuba makamna na lokuta tazazela Yesu tazazela peut-être bolingo na bango wala tazazela Yesu tazazela kasi seul peuple na mokili qui a entendu parler de Jésus kasi zala ka binoti Notre Dame moyo pelaka moto apina Kinshasa bezaki Notre Dame moyo à Paris ya Paris kuna nde tomona ka pelaka moto ba Notre Dame baza bato banani quelle religion ba mupete ba catholique te bango bayebaka makambu ya Yesu mwana ya Sainte Maria te siko ndenge nini France bazelaka Yesu te po bayebi peye bazela ete pona nini me bino bozelaka ye aleka kutata wana te tonga mboka no lingi kotonga mboka na yo te à l'attente de Jésus-Christ tout le bosso elaka pe bino te et puis nza na otol ba Dieu a envoyé le Jésus là où il y avait le problème yango atindaka na Congo te parce qu'il n'y avait pas un problème au Congo. Problème à Congo, c'est bino yo boyeli biso ba problème na Congo bozoko un peuple donc par votre existence est un problème. Nde problème ya Congo yango wana. Bongo boso mona la terre congolaise est séchée na ba ressources nango naturelles nzamba pesaka. Boso bo pelisa CNN to ba France 24 babio ya une crise environnementale na kati ya Congo boso bo yango. C'est la crise zala na Congo, c'est la crise ba mituna binoti. L'endroit Congo n'a pas de crise. Ce qui n'est comme un pays désert, ça c'est une crise. Il n'y a pas de désert au Congo. Ce qui moye zalake bimakasute, banzete kauka, banyama bakufi, tereza supene, wanante to koko beza crise. Mais tout cela ce n'est pas le problème au Congo. Congo est zaka riche, kosola kande richesse. Crise ya Congo eza bino mituna bino ko banda na président na bino. Ye kutunga sa crise ya numéro 00. Ye cri donc tolobaboy. Le 14 juin 1963 tangu nègre wana botamaka ezalaka commencement d'une crise du haut proportionnel pour na mabele wana ya Congo. Quel libabé. Vous voyez qu'on ne prie pas bien. Oh, ça va naissance moko zangatina. Et quand ça le na Kinshasa wana le 14 juin 1963. Et puis pour le mois de juin, moi ben indépendance ça soit zaki lokuta, mais zaki quand même indépendance ya bota na moi wana. Chilombo, tala baninga babuka kata lokuta musa malamu. Yo za na mutema malamu te po anini. Yo kokaki ata koloba ko bota makana utana ba février. Tolandi yo koka opona ba mois moko ezakata lié na banzamba ba romain. Tao yo faut que ndoko pona kaka makambo ba juin. Yo makambo ba juin na Congo talaka yo. Siko kendo bota mana pona nini? Okoko buka talo o changer ta date te. Landa te exemple ba mentor na yoti. Baba champion ko changer ba date de naissance. Yo pe fala ko landa exemple na bangoti. Ba tumsu ba zakate tu kaka tetembo zuka ko bota mika na mokili abatu kaka et puis ok opona ka bota maka na Kinshasa kaka o maka innocence moko une crise humanitaire au moins fanfare au Bible lobi malheur au peuple de la terre car le Satan l'opposant l'accusateur est arrivé
Kasi trompette on betaka le 14 juin 1963 tango Tshilombo botami. Trompette beti malheur au peuple Congo. Car votre malheur, le fils du malheur est né. Le quoi bino pe bozaba tumoko sentimental. Yango bino fanfara ne betaka tango mwana mbala botamaka boka kangote. Ceux qui bozako sambela solo bonge boyeba ke fils du malheur abotami na mboka. Boyebika ko Herode amonaka mbotama Yesu Herode amonaka ba magi ba ebisie étoile mwana akobotama za roi. Bino ba prière nyonso bino ba pretendaka ko sala. Magi aza parmi bino te akoka ko ebisa bino te ke naissance moko mabezo sala na mboko akoka ebisa bino ngote. Kako tozana ba prophète tozana ba évêque tozana ba révérend ba mo bazoka vision ndenge mabe nyonso komelaka Congo aucun pasteur azulaka ngo vision. Banda ba voyou ba menteur ba farceur. Na bien, baninga na Ancien Testament, ceux qui Israël a été kozala envahi, peut-être pour zambana kanda na bango, mais ba prophète bando ke ndoko bisa roati. Tala biso na surtout na DRC Wuta 1997 to ba dimenwato bazwa mboka. Aucun pasteur a monaka entré à Laurent avec les étrangers. Aucun pasteur. Aucun pasteur a prévu makamba Kagame Oyo. Aucun pasteur. D'ailleurs, quand il y a d'autres espèces de compasteurs congolais, bazum PV au na Kigali. Putaranga imaka musus. Oza kindokite oyo. Et puis kindokimoko haute proportionnel. Donc yo malheur zo yelo na mboka na yo wano zuli yango vision te. Mokei na Kigali ke kote ya bango. En tout cas. Eh. Oh là 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 là. Yezu na moni pourquoi tu pas kabino tana raison? Oza makamba ko pesa pensa kanda. Kanda moko exista kata. Tangu Tshilombo abotamaki batu bamonaka te comment bomonaki te pona nini bato batonda bampevo oyo bomonaka te ke nanga na Tshilombo bambrouye ba élection ke bokonzi eza lokuta établi par le sang et mensonge et kolukela mboka malheur mosusu bomonaka yango te comment ba prière nyonso bino bosalaka. Botongeli batu ba église chaque avenue. Batu bakope malisusu te. Babi chaka wa Yesu azali yawa, Yesu muza miracle, Yesu na Israël, Yesu Golgotha, Yesu dasekamuse. Siko bomona ki eloko te, bomona ki makambo esala te comment. Yango bino onction ezaki na ba prophète ba Nathan na ba Samuel kuna. Onction ezalaka so na kati na bino te. Kasi pa bozaka ba serviteur de Dieu te. Yango apesa bino prophétie ndenge nini. Mais ya bando apesa ba Nathan na ba Samuel. Po bazaki asolo ba prophète na etiam taponaka bango oindre bangoti. Bino ya bengaka bino po apesa bino prophétie. Yango bomoni malere kotaka na mboka bozwa ka vision ata moko te. Aucun pasteur azwa vision malonga po na mboka. Tala mususu kutu abengisi bato take ko komisa Yesu ake obomisa susu bato. Makambo mboka nese moko kander moko seza kwa comédie. Donc mobimba na yeko apretendaka ko sambela yembela ka Yesu. Atikali kozwa prophétie ata moko te malonga concernant le pays. Mais le jour que les nègres s'élèvent, o ake sala concert na kamanyola boya to kendo ko komisa Yesu ake obomisa susu bino. Amona ki pa ngoli susu kakate. Donc ki présidence ko tokene musika. Mais même ke bato bako kufa na concert wana amona ki ango peka kate. Po ba mona ke loko te ndenge bazalaka wana. Po nzamba yebi pe bango te. Kasi nzamba ko pesa message na muto ya yebiti. Ayebi bango te. Yango même na loyembo na bango aucune onction divine. Kaka ko kata loketo do bango na ba musique bango ba benga ba païen, il n'y a plus de différence. Ba commande ko luka kozala ba star, ba vedette. Kasi na kantie Bible ngo lobaki soko zo poursuivre bo menga mokilo ko perdre ngo. Yango bato ba monelo ko tena ba chanteur na ba pasteur na bango. Po bazoko poursuivre richesse ya mokilo. Bakozwa vision ndenge nini? Bakozwa prophétie ndenge nini? Po prophétie na vision po zongo ya Nzambe faut zalaka dans la présence de Dieu. Po zo yango ti. Bango baza na présence ya Nzambe po bazwa vision na ba prophétie. Na bino pepe plango bolanda kalanda bato na kasi po boyeba neti na bango na bino boutaka na vie na cité. Bozo sala bato sambla kongo pasi bo sala kango na nko boyebi. Comment
mboka mobimba mutu normal akozala te na mboka wana. Bandeko na ngai, est-ce que vous avez déjà entretenu avec les Congolais? Vous savez, hein, na koloba 100%, mais 99% ba Congolais, il y a quelque chose qui ne va pas avec les Congolais. Oui, bandeko na nga, vous savez, même quand j'entretiens même avec vos pasteurs, bazaka normal pété. Ça c'est quel bino makamna bino za ma dimension te. Baby nazo mona Gabriel, Archangel Gabriel, hein. Ekozo ata 1000 ans lisusu. Pour fois Luka. Pour bon bisika ke wana na banza zo mona ne peka ka demo aloka binote. Donc fois Luka. Kana bino makambo awa te. Tolanda. Comment Congolais cause akabuza. Donc bino yango bino na 1997 bozela nako. Da bino tango bolobakyo Mobutu akende libérateur ya donc bino bozela kinde ba libérer bino de votre intelligence. C'était ça. Ba libérer bino de tout votre sens. Bote comment peuple mobimba cause la zanga bon sens. Bon comment le kol ba kiol ba kizengi moko boye yango bino takutu baloka kabino. Mais bino bozo au-delà ya peuple moko baloka. On dirait bino moko boza bambiaka kindoki. Oui. Yango bo fournir aucun effort. Bozo ngata normal. Bon mon époque du Zaïre, bo lobi Mobutu aloka kabino. Yango boza la kata normal parce que koloka wane uta ki extérieur. Yo uta bokoma Congo. Bokomi le plus en plus donc na beaucoup tout parce que yo ça suko volontaire les uta interne. Bino moko ba chor. Yango bo baby si pensa bo baby si je préfère que tu ndenge Mobutu aloka kabiso ata soki ya aloka kabatu ya parama koloka ne zalaki ata malamu ye moko sola na satan biso atika biso tranquille. Mais bino bolobe Mobutu akende siko bino moko nazo comprendre te nazo comprendre yango bino bo fanda kana na chef te na ba esprit principalité to zalaka likambo nini. Hey peuple mobimba asigna contrat na ko répéter ka histoire na ya mabe. Peuple moko sans maturité, peuple a changé kate, peuple a kolakate. Yango mona le bela bino boy. Na le bien. Bino na 97 Kabila Laurent, ayaka de quelle manière? Ndenge nanga zokoya. Boite sikoy. Est-ce que bino pensa bo mérita kamboka wana? Et vous savez ce qui est triste, hein? Kaka bino nanga zokoya, nanga bozo mona ango bien. Oh, comment bozo na mémoire plus courte même qu'il y a moi na mukie. Même moi, na muke soka zala traumatisé, hein, abosa na ka traumatisme wanate. Ezoka bane, puis il faut assistance, même ba psychologue pour na ko aider. Bino nan psychologue atala taka mitu na bino te po mitu na bino ko te beba nano naturellement. Ce que aucun psychologue atala déjà kana bino, boza peuple traumatisé sans traitement psychologique, ndenge boza la kana no wana. Allez, donc vous êtes dans le peuple moko traumatisé et puis aucun psychiatre atala mituna bino. Allez, vous êtes répéter l'issoussou, ben événement traumatisé kabino 30 ans passés. Bino boaba chor, boaka bandoki, boliaka na butu. Oui, bino bozang sikindoki te bino. Bozonga na vine sesika bo utaki. Boza ba earthlings te. Boza bato oyo nzamba salaka te bo bino bosele mukanzambe na maboko. Bozonga bisika bo utaka bo libérer le Congo. Batama longa baya kotonga mboka na bango. Pendant que vous retournez na Venus na bino, bozona koli na bino wana, oya président na bino wana azaloko la bino wana. Na pepe na bino azalaka na mausolée. Bo kende na bango kuna na Venus sika bo utaki. Tolanda koko peuple biso Congo ya pamba. Boloko malonga bosela batute, mayele te, botele mabobundela mboka na bino bolingi te, bozaka yezo akaka sala. Yezo ayaki sika problème ezalaki. Bisika problème ezalaka esika ba brebis ne gare bazalaki ezaki na Israël kuna, ayaka na Congo te. Toyokani yezo s'occupaka na makamba ba Venus te. Et puis Venus na masolo antichrist. Kasi yango bolingi ba église na lokuta wana mingi. Poza masolo na binoti. Bo uta na Venus yango boza makambo kaka ya antichrist ndenge bozalaka wana. Tolanda. Laurent yaka kaka ndenge nanga zoyat. Derrière lui les armées étrangères. Kaka binoy. Mobutu akende. Les libérateurs aya. Of course Laurent libéraka binoy solo. Tolandi hein. Ale yepe ba libérer payer. Boete ndenge bongo nanga kusuka kapendenge ni. Nanga yepe ba ko libérer ka payer.
quand il ne va plus servir leurs intérêts, puisque pour le moment, azo aider les ennemis ba piller mboka. Tant ba komona intérêt na bango lisusu te. Yepe ba kosala ndenge basalaki Laurent. Excuse me. Nanga pour le moment azo sala ka mon kande Laurent pas aka na esengo tanga zaki na niveau nanga zanango. Wana le plan est bon, gâteau est goût, bazo kolia bazo komela bazo kosepela. Tango azo kaka sikibo konzi yango aya koti na Kinshasa. Maintenant il était devant le peuple congolais. Maintenant il est obligé ya ko changer discours, ko changer attitude. Boye ndenge sukela Laurent bake déposer balle moko et bimeli na place musu tala bongo nyoso na mesa. Ndebo ba osala nanga. Parce que nanga seule option kozala soit à trahir bino même quand il arrivera à Kinshasa et Simbate, soit à changer kazaka et puis bako sila na nde basila na kana Laurent. Mais neko tiabino na position nini? Do bozongi sesika bobandaki. Boete boye pourquoi bobetela nanga maboko? Parce que boza ba peuple moko balubingika bato ba ko salela bino. Ba Égyptien ba telemaka. Bino boleki bango na nini? Ba Burkinabé, ba Malien, ba Nigerians ba telema. Bino boleki bango na nini? Bango baza peuple te peuple kaka ezalaka bino. Bo uta pe na terre pété. Bo bata ni Venus. Tolanda. Bo sala ba aventure pamba wa. Kaka bino fachi beta. Mon impala ya blogola beta. Kasa sali bino ki beton soloti. Ki beton na ki moyibi, oui. Aza beton na buzobologie, oui. Aza beton na bijengo. Mwana mbalanga na moni atikala tako zota 5 sur 10 te na vie na ye. Po buzobo chilombo aza nango, na lokuta mwana mobalo aza aventurier. Soko talika kelonga chilombo très bien ozomona nano aza stable te mentalement d'abord. Et puis mwena di chime. Do muta lokuta moko. Oh, lisez mes lèvres. C'est qui n'a qui kalisa si lioko. Chilombo, ma ça c'est bêtu combien? Au-delà de lioko na yo. Boyete, et c'est bêtu combien? Yo so répliqué combien? Peureux. Parce qu'il est au lit avec le M23. Parce qu'il est au lit avec Paul Kagame. Il est au lit avec les Museveni. Le col a ébi que bois peuple moko sentimental. Je vais montrer au Rwanda que moi je suis Fachi Béton. Fachi Pamba. Béton et le kama ina zelo. Et le qui est belé. Moins de ciment. Tala zelo belé. Yeko tata ciment zate nakati. Tala. Ba Melissa et Pema. Et puis na lobby bon mon kaka diplomatie congolaise par terre. Un peuple quand le président na aide. Na bia bande konanga to utiliser intelligence mo mukie. Yo so mona mutu normal na mokili. Hein? Akolinga azala guerre na voisin kangami na ye. D'abord ça ce n'est pas être intelligent dans la vie. Boite. Bongo yo mutu normal akolinga ke nemi na yo azala na accès na yo. Quand on est congolais, quand on est chrétien, quand on est dimenorate, la réponse est oui. Mais quand on est républicain, quand on est normal, hein, quand on est réellement Mutunzamba Salaka, il a mis sa conscience dans Katia Mutuana, ça n'a jamais été une bonne idée d'avoir comme ennemi quelqu'un qui a l'accès à toi. Ça n'a jamais été une bonne idée. Mais de l'autre côté, c'est mieux de mettre la distance entre toi et le mal. Boite, Bomoni Mobutu, un homme intelligent et républicain, ayebaki yango ba pays tout na nzinga na Zaïre. Mobutu azalaka ko maîtriser bango très bien. C'est ça, quand nous parlons de sécurité nationale, c'est ça. D'abord, avoir de bonnes relations avec les pays limitrophes et kozala na ba président o baza amical na bino na pouvoir na ba pays wana. Mobutu contrôler Brazza, BRCA oyo, côté kuna ba sud na est wana. Tolanda, c'est ça la politique, la diplomatie d'abord. Yo ko bandateo, tobun CM23, tobun CM23. Tu as combien de portes d'entrée? Chilombo kokaki ko se focaliser à se débarrasser de na Kagame si Chilombo était intelligent.
na bebino moboni Mobutu abandaki kolukaka ba guerre na bamboka wana non azalaka kaka carrément ko se débarrasser nde na ba chef wana bazalaki peut-être bakozala toloba bako permettre mabe kota na Zaire à travers bamboka na bango Mobutu azalaki nde ko changer ba président wana bomoni muta mayele donc sans coûte que peuple ba sentir impact nango akosala makasa se débarrasser nde na mutu tolanda mais botala kiolo botiela bato na ki présidence Rwanda nous font la guerre. Non. Donc, une chose est vraie, il a établi que le Rwanda est un État ennemi. Ok, ce que tant qu'il y a un langage à bongo, si jamais un ennemi veut nous attaquer, bino bomoni bandeli kana kanzela nini? Kanzela Rwanda wanati. Parce que baebi déjà que tosto établissait que bisona Rwanda ça ne va pas. Maintenant le bien, batuti bakomaka batuti lelo n'epoka Mobutu bazaka batuti te. Abiyarimana zakana ni Mobutu. Donc Mobutu ayebaka te que batuti ba dangereux. Yango il s'est assuré qu'Abiyarimana Mobutu était là au pouvoir. Mais tant que badi menretso bazu pouvoir, bazu mututi, batiki ya zonga na mutu ya Rwanda, sachant bien le caractéristique à batuti na mission bazalaka nango boete, ya ki tuti paola na bango baluka ba dominer. Maintenant comme chanson du jour, bololé à président bozalaka na ye, Rwanda mais la solution est claire. Attaque la tête. Hello. Mais n'est-ce pas que quand Rwanda a vu que ses intérêts étaient menacés, ils ont attaqué aussi Laurent. Rwanda a aidé les Américains à se débarrasser de Laurent. Rwanda, les États-Unis n'ont pas fait la guerre à Kinshasa, il y a vis-à-vis. Ils ont seulement levé la tête parce qu'ils ne servent pas leurs intérêts. Mais Mobutu a fait la politique au Anati. Oh, président Mozambique, bon, c'est ce coup-là, il joue à parole aussi la nanaye. On dit, Tozolanda, on dit. To éviter. To lundi, hein? Mais, le là, parce que c'est ça, kozala d'abord na politique ya malamu. Problème ya Congo, est diplomatie à Congo, est à genoux par terre. Il n'y a pas un politicien, namba milimoa batabadi menweto, politicien aza na été. Yango ba mon kaka, parce que tant ils ont déclaré tout un pays, un peuple, gouvernement mokoboy. Tolanda, automatiquement tu brises même habilité à contrôler politique à Batouana, n'est-ce pas? Pour bango pe bakotia bagarde ba comme pene kenge na binoti. Automatiquement vous renforcez na batouti ba relaxer parce que toza ba ennemi na bango. Or moi je trouve il fallait qu'il leur donne aussi l'illusion bas à l'aise. Mais nandenka ka système to se débarrasser na mutu à tel point que na batouti banga qui va appuyer que oui il est correct de se débarrasser avec Kagame. C'est ça la politics. Faire croire même le peuple détester son leader. Mais mindele basala ngo partout bakendakati. Bango ba jouaka perol yoko yinisa Mobutu vis-à-vis de son peuple. Ils ont fait ça avec Saddam Hussein, ils ont fait ça avec Kadhafi. Pourquoi te biso to sala ngo pena Rwanda? Ça s'appelle politics. Tolanda, où tu tournes le peuple contre son leader qui veut tuer son chien, lui accuse de la rage. Comme ça, Mukolo Bango, Bakotolo Bake, bon, Toketo se débarrasser na Kagame, même peuple ne va pas la gama ça m'a bé, Bakoti que le couloir ouvert. Mais quand vous attaquez le peuple, ce que le gouvernement Rwanda, ça peut prendre que toza ba victime. Peuple ana kotala kabino kaka que DRC est un grand pays qui nous menace. Parce que ndenga kenda kaboye, donc chilombo na ba dimenwati ba renforcer na mito ba tout ke bazaka ba victime. Ba tout pe ba kepa ba to asutona ka bango que ceux qui to bimi na DRC nous sommes en danger. Pour nini ba dimenwati so yo incapable de faire quoi que ce soit, mais ba spécialiste à amplifier ka ba situation. Nde ba to bino pe boza mourir na bango. Donc groupe ba bolola ba politicien ba telemno na mito mboka nde bozala ka mourir na batuana. Tala burikwa président Nabino. Si tu vas déclarer Rwanda un État ennemi, tu n'as pas armement entrefait ce que tu as à faire pour protéger ton pays. Mais comment oso rendre Rwanda une grande puissance? Yo, tu es là seulement pour te lamenter. Rwanda, ce que tu ne fais qu'accuser Rwanda. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes accusations là? Nothing. Ka okenda kosala opération ba ernine kuna na Belgique wana ndayebe mutu mombati na mbeto hôpital azaka Rwanda no font la guerre Rwanda no font la guerre moi mbala na mona ta avant kufa kozaka Rwanda no font la guerre yeti na monde bijanya okenda kolba Rwanda no font la guerre ndenga zalaka wana.
Ok bandeko na ngai mpona lelo ngai nasukisi wana ezalaki nga mamuluba. I love you all. Bye bye.